Toi vraiment toi ndenge mona ba pasteur. Tokosa mutazala ki boye to bongoli boye. Mutazaki moyibi atika moyibi akomi mutu moko normal. Ba to ko éduquer sur université, ba comme ça la n'importe quoi. Ko ba bêtise na TV, ko prendre ba to bêtise. Ba to bomi sala za ba to asali boso na biso ba kulutu. Ba kulutu bomi sala fort. Ensuite, les autres droit à tous les artistes comédiens. Comprendre, n'est-ce pas un peu garçon na ibina ngata sans anden. Aïda zan sexy makas, oui bien. Bon autant sous Aïda il y a déjà. Et que je sais on a payé. Azana sexy. Et pas na binonde, ngana ibi etan. Ngape na ibina ngaite, ngaga o mto akatela to mangale za mama Kalunga. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous avez une émission. Bissoto le belay comme Maria Painanga Emile qui de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de PSD 143, boulangerie à Malouba. Merci de la diaspora, nous sommes côté Sibisson Banda qu'on a bino sans permission. Quand on a le baka, et la alliance on a bino signé à travers votre émission Tout le belay présentée par moi, votre humble serviteur Emile qui de la presse congolaise. Merci de bande on se base na Burundi. Merci na bande on se base na Pologne. Merci na bande on se base aux États-Unis na Canada pour bino boyambaka biso na motema boboto. Votre émission Tout le belay aujourd'hui dans notre plateau, je suis avec artiste comédien Tongyo Tongyo. Donc avec Tongyo Tongyo tout sur la liwa ya collègue na bango ote ko tika biso na kombo ya Cheko Matondo Yokason, liwa ba artiste comédien comme ko pesa pasi. Tolali tolamuki nanya kei, tolali tolamuki tela kei. Lelo tolali tolamuki boy vers 2h du matin. Tumilamuki le ko de teto ka déjà ndeko na biso Cheko Matondo artiste comédien Yokason o ya pesi pasi na ba ndeko na nyonso pona biso pe na presse donc ya toleli makasi. Ndenge to le baka na verbe ete babeta ka siffler na munoko muninga te yon to ko kutana na moko ya musala na bango to solo la na ye. Bonjour Tongyo. Ouais, bonjour Milik de la presse. Bonne santé. Ouais, santé par l'amour de Dieu, tout va très bien. Je m'obika connaître sur la Nzambe, donc santé zakitoko. Mais j'espère que côté notre santé, ils avaient pas ezomonana. Merci. Alors Tongyo Tongyo de kutana na yo pambate moko ya bino kei. Ozoki message yango comment? Ah, merci beaucoup, c'est une très belle question et ça mérite une très belle réponse. Moni yo bi moko na biso. Ngata ba oyo ya biso bazokende. Très bien. Pourquoi dans mois passé, mois de juillet, donc disons à moi on est bandel donc fait déjà au 5e artiste. Donc ça commence à faire peur. Et puis bateau ebelé, ils ont qu'à moi pour tout le monde bijou bat acoustique. Akufaki, tout le monde blessing, quand moi blessing nanyo ndomba. Akufaki kaka na moi oyo tous artistes mo so anangeli sous Christelle 530 akufaki na pe ba kondite kaka na moi o kako to so artiste mo sous ne kombo na ibite artiste ya leader mo boy 500 giga jeune moi bogar boy play yepe akufaki après lobby à ma grande surprise nataba comme là que non Cheko Yokason akufi Cheko Matondo Yokason akufi. Donc en tout cas, ils ont passé un moment à perdre ba artiste. Et surtout qu'on perdre ba on a n'engani na ba kama bo oza buzoba. Ba kama o mabe. Ba empoisonnement. Et ça la passe vraiment. Et ça la passe makasi. Tongyo, c'est vrai ou confirmé que ndeko na biso Cheko Matondo akufi na poison? Mais mon cher, Cheko Matondo akufi na poison. Ah bon? À Koufina poison, il a été empoisonné. Vous comprenez? Mutatsene poison to éviter. Empoisonné zora mutu, poison côtier muta comme mwindo baninti nandenge akati mtemake. Ils a pas si. So la nibia moi artiste belé bazolo blaka loka moko wana. Et a pas si. So poison to comprendre te poison ezo te la wapi. Mais entre bino c'est que bolongo ezate pour ba poison
dernièrement c'est qui maman Kalunga poisonné malgré aza en vie tu es peut-être sur pas en bonne santé mais tu maman Kalunga sous poisonné qui ce poison entre vous les artistes et comédiens bolinguzati ils ont la wapi bozowele la nini po botika mokila vambo en tout cas poison na vraiment en tant que tonga na batumo bato poisonné biso za bino ba chroniqueur oh babeza moko na bino chroniqueur micro na tambla eza na poison c'est le micro donc na suka il faut okende donc artiste mi wakufila au poison ya moko na bino nde chroniqueur ko sekate ndeko c'est vrai ko sekate c'est vrai toke malembe muto to bimisa kombo na ye bio muto oza ko empoisonner ba artiste et comédien baza ko utiliser yo o empoisonner ba artiste et comédien kombo na yo et si to zwa kiango mais toke malembe na yo toke no malembe to comme déjà na suka bientôt to publier yo pour baza ko utiliser yo ko ba utiliser pour détruire biso on nuire vie na biso ba artiste et comédien il va bientôt to publier yo to zo quand ça que zaka biso tema be biso ba artiste oh non eza ni tema be ba tum sous o sa ba chaîne oyo oh mais oui ma patron na bino ba patron na bino en général ba to za chaîne oyo ba comme ko utiliser bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse pour na ko éliminer ba artiste moko et là pour na ça ba compte se rendre ba compte à rendre na bino. Pourquoi? Dans ce que tu as un micro, oh, ton nengeni. Mambozolo boza serna yo. Oh. Non nangai. Mig de la presse. Nga binga nganan. Ah bon siko. Yo te ba songi baza partout dans le monde. Ba songi Belgique bazali. Ba songi France, ba net maman songi aza kuna na mikili. Ba songi ya États-Unis bazali, ya Dubaï bazali, ya Chine bazali, Angola bazali. Tout ça la ba réunion pas en ligne. Ba bimisi pila ki et ça na chaîne moko ya internet où aza ko utiliser ba chroniqueur, to be chroniqueuse ba elimina ba artiste moko to dévoiler bino. Kala troté, to ki malembe. To ki malembe. Toi na état des droits, quoi vous avez droit d'empoisonner ba artiste, biso tu appelles droit ya publier yo, yako bimso la mise bato. Kala troté, bon moi pour bima la mise ya bato tout. Tu comprends bino. Merci Tongo tu comprendre bino donc très cher abonné quand ndenge tu ebisa ki bino ke tozana sango ya mama ya artiste ya comédien mais ils sont la peine mon ya artiste ya comédien le que ils a biso ba chroniqueur ba patron ba chaîne nde ba baza ko utiliser bato ba utiliser ba travailler na bango ba poisonner ba artiste ya comédien na kam mususu ki tozwa ngo bongo frère sœur à quoi bon ko éliminer mutu pour yo gagner nini oyaza nango ekoma ya yoti oyo zape ekoma ya yeti alors to lingana nde tozana bomoyi ba artiste onga bongo ba sa la fierté ya mboka bongo ne peka bazo tika biso ce que to robeta tolo et pas banani tungitungo ozwa pe temps yo tourner na ndeko na yo tcheko maton. Ouais, une très belle question et ça mérite une très belle réponse. Avant de répondre à la question, on a dit que le patron. Nabi, est-ce que le patron à chaîne internet? Moi quoi le patron? Moi patron. Peut-être que mon accueil. Ndetse mon zela ba na poto mususu waza ba sala couple ba ko isa kaka ba pasteur. Comprendre? So est-ce que o ba sepa couple ba ko isa kaka ba mitu ya ba artiste comédien. Comprendre? Est-ce mon quoi ya patron à chaîne YouTube? To calamité, to dévoiler. Donc pour nous expliquer qu'on a la question posée qui Tcheko toujours tant tourner na epena na nzonzing penate. Mais to kutana na nzonzing. Comprendre nzonzing wa bokutani faire tourner mais il y a tourné ndenge na biso peut tourner ndenge na biso. Mais tous ensemble en famille tous sola bien, na zaku na numéro de téléphone na ye, azan numéro de téléphone na ngai, tous sola très kitoko très bien. Tous sola très bien. Malgré un mois, on a bien bino, mais soit bien bien ti, bien appété, mais natinelelo akufi akei. Donc question de réponse en paix, natinela ko rendre na été, na ebi pété, ce que zo rendre na ngai, mais on a ebi tout ça qui intact to kabwa na bonne relation. C'est ça. Maintenant Nicole lekinde tout mona ki bande ko na biso ba collègue na yo, ba tika ki biso tout le temps ko lela na ba télé. Bakonzamboka entre vous les artistes et comédiens na ATPC ANTPC plutôt merci ndebo la bongo ba contribution ezala te que le so bozu problème binumoko bo résoudre entre vous pour bolela akaka na gouvernement.
Merci beaucoup, c'est une très belle question et ça mérite une très belle réponse. À une TPC n'est abongo et ça premièrement ça structure ya moto, et à l'état té. Et ça vient abiso masumu, ou azo idée moi génial à boulay qu'un il faut na c'est ça association mo bo ça qui sang ça artiste. Mais à ma grande surprise donc on comprend que à une TPC n'est abongo et ça la rapport na ba événement. Ceux qui artistes à koufi ba comme tout ça ceux qui basent à moi, événement, ouais, tout ça, oh non, c'est pas ça. Oh, c'est un appel quoi, un TPC, c'est un faut pas atteindre la réunion. Chaque semaine, toujours à la réunion. La réunion, ils ont raté. Cotisation, ils ont raté. Cotisation, c'est la race, ceux qui montent. Comme nous, tout ça, oui, tout ça, matin, ouais, bâti, Mirai bâti, acoustique. Nous, tout conduit bongo. Nous, tout conduit sur un blessing. Nous, tout conduit sur un agneau. Au moins, comment, ça, boy, oh, tu sais, bango. Il faut tout cela organiser. Président Masumo, aux en charge moi ma casse. Au to kotika yomote aux oyango. Quand on répète yomoka aux en charge ou non. Comprendre? Attends le président de la République, azana ba conseiller, azana secrétaire, azana ba ministre, azana biloko belé. Mais si on a charge ne soit yomoko au militaire mokili au tika biso au Kenya. Toi la poste pendant que non il faut opesa mutu poste na ye asala musala oyo esengeli na place to comme on le la TV to le la to bimaba incapable to bimaba irresponsable na musala oyo ki to ça na mboka oyo et pourtant bo tika biso kaka boye président Masumu wa papa je vous respecte beaucoup toi la poste matanga non ele kana to za tanto fanda to mikosola. N'entend comme on a parce qu'il y a déjà test ya makamu. Parce que va venir sur oxygène bazana, va venir papa na biso et va président nommé bazana, président Kale bazana. Maintenant tant ami yo papa Masumu parce que yom tous responsable. Ça là effort to qui na congrès mo boy, tout ça réunion nene pena auto sur la makamu important, ya makamu est important pour que tu ba ko pesa mutu espace naé à s'exprimer na ndenge esengeli. Mais aux Européens, tant de lobby makambo au bout na télé, ce beaucoup de président Masumu déjà le lobby makambo par rapport au mouvement de Tambolela. Mais oh tongo te, mais président Masumu to banga epwani. Ta munga ndia sabwe atanzame na banga kaete, mais na respecta nzambe na linga nzambe. Zoka mwana wa banga papa na akopesa ta papa na bon doléance na te pour banga kaye. Comprendre? Donc n'a jamais ko banga président Masumu na respecta kaye na pesa ke ba respect na ye na linga kaye parce que azamutu oyo afani boso na biso na zo temple ya ça y est pour ayebi très bien que en face na lo baté na sima na ye donc en face na ye soit poser la question mutu atombola musapi na bimisi na moi papier na ngai ba questionnaire na posera tonge pour ngaza chango ana njili très bien comprendre ayebi que na njili les garçon mo petit na mo boazana so na lobi kamboyi pe atombola musapi alobaka lemsu a contredire ka ngai mais na contredire ka ye pour to luka solution ya malamu. Pour monsieur bazara na sima na président Masumu ayoko longola ayoko bomba gouvernement ayoko bomba nino siège o Angile awa alonga bato bazana na place atsa bato susu mais ayeye moko aye secrétaire te aye na conseiller te mutu moko te kaka ye moko aya pandi azu mutu susu a remplacer c'est du désordre il y a un épisode président au sala désordre aye sengelo mo boye aye petit nanga c'est la démocratie dictatoriale démocratie nani o Poutine. Donc mutaro yokate o mutazana 3 osana azate donc nyoso zakara yemoko ndé c'est passé en Russie c'est un peu ça. Merci Tongo. Très cher abonné, je vous rappelle que c'est l'artiste comédien de notre pays. Il s'appelle Tongo. Ceux qui va fingaki yete, ceux qui va ibaki yete, mais ceux qui va tongaki yé. Pour bonde baza songi ya makambongo par rapport à game. Donc tu peux simboter dans l'international Giannis c'est SMW Melu c'est mon préféré. Tu peux simboter dans l'infinitif Gilles Vassim Bastar Yangeli Bo séjour à Kinshasa Kulutu. Tu peux simboter dans Tosta Seke Libulu grand pays. Tu peux simboter dans Nana Lutu la musique poto na poto mère boss. Tu peux simboter dans maman chérie Gila Kapa ya mère à palais. Ya vina nga patimo benga aux bleu. Tu peux simboter dans Maya Sosa, tu peux simboter dans Barbie Princesse maman Bobila de la presse. Donc na lingi mingi merci pour tout donc une des bases zogi yote maatro to pesi mbote na l'international Jiran Sefondu papa na Kenaya pesela ngai mbote na vina ngai beke ne libeke donc yebisa ye peti na miliki azozela ba western. Alors Tongo baliwa nyonso o yezubino ba artiste comédien ou retenir nini? Bon on a retenir kaka ke nzamba za munene
nzamba munene moni musala o nimba kota kan avec ignorance ay question na koti na art oyo na koti na ozo mosa poto na ozo voyage à poto na ozo mituka na ozo nini et pourtant eza au contraire biso ba artiste comédien tous ba éducateur ya masse pour na respect ba tuna femme ko lo mamu net tous ba éducateur à masse quand on parle d'éducateur à masse tout ça là ba œuvre d'esprit on t'inspire am œuvre d'esprit eza nzambe comprendre toi vraiment toi ndenge mona ba pasteur tokosa mutazalaki boye tobongoli boye mutazalaki moyibi atika moyibi akomi mutu moko normal azalaki ndoki atiki ndoki pour to teya rapena mais le nazoka moi bato ba teya les sociétés bato ba ko éduquer sur université ba comme ko sala n'importe quoi ko ba bêtise na TV ko prendre bato bêtise oncle Shaw ala bisanga tonyo ndenge za bongo yeba ke éducation bino boza vitesse ko leka batebele genre OK na poto bonda ka pasteur musique oui recotate musique avait na biso bien bien recotate musique a fallu pe recotate héritier watana be recotate mais théâtre so mona na TV batika basani batala tout ça na accès partout et alors ceux qui tout ça ko éduquer merci m'a appelé amoni batebele tout ça oyo avec conscience muta ken église mais habiter que oyo au sala muta a ken école mais habiter que oyo azo sala donc il faut tout ça là oyo en tant que ba artiste au basa conscient tout ça la œuvre d'esprit il faut te éduquer merci to longwa bloko o wana o ezala ke non abalobaki boye non to longo lango jusqu'au le net côté présent pasteur de la foi les loskoye a eu raison. Il a prédit tout ça. A prédit ça qui a prédit que non. Nzamba la qui sien que artiste comédien ba kufa. Boya ba prière. Monsieur ba négliger qui ont. Yo bo kenda qui tient. Na kenda qui tient na négliger qui ont non. Moi je suis un croyant. Moi je crois en Dieu. Na banga lo monter mais que non. Pasteur azolo ba makamo eza solo. Ngape na prière qui mais la magana zala quitté. Mais na zoeta pe na bisa nzambe. Ce qui ngape na za parmi ba toana épargner ngai. Nzambe bisa non yo za parmi ba toana te. Bien sûr autambola ndenge moko te donc artiste o to tikali tozwa mayele to yebela bla mokili ekanga biso misute comprendre ba matériel e bo mabiso misute tozwa na nzela nzambe to sala musala ona ndenge vraiment esengeli c'est un peu ça. Merci Tongeto on attend disposer qui pour sur par rapport il y a liwende konayo artiste comme le de rotika biso chiko mato alors so tali caméra na biso nini koki koloba na ba artiste comédien conseil ni no ko pesa ba collègue na bon pour un conseil vraiment nabi ke ba comédien biso tout ça mikolo pour na ndimite que comédien moi ba soki moi na muki ba miki pe ba sala mais la plupart tout ça mikolo to bi auto sala et ça passe comme on a ko perdre ba comédien pe na terme qui te perdre ba belé 5 et ça passe mais ce n'est pas grave, c'est la vie. Tu sais que on a biso maton c'est comme maton d'ake ya tiki biso amne pe malakimia. Tongo merci tu sais que za mamba matanga alors poto kabona na yo bino ba artiste comédien toujours bolingo mukie to ti komona frère na yo uté kozana Kinshasa a honneur de Ansi Luzolo que j'ai salué à passant fantomas du théâtre congolais donc na lingi yo mingi clin d'œil à toi a uté koloba awa ni mission moko batuni oyebi tel abi ayebite oyebi tel ayebite batuna kié si je me trompe ezalaki ndeko na biso o ya salarié pas vena biso phénomène la diesobe exaucé wa impoli wana ya rona joueur ngana zana benge polité mais rona joueur ngana kata de mangala alors bien yebieti mais comme na tour il y a Igor 2 minutes abika yebi batwana tout mais ce que zaki yo comme deux kana TV il y aura batu misuba ya sima obi avayo ezala mabe ozo message wana quand même ana yoka kiango mais ngasko monde zabuya yande onangaya to alibota na pire ball ko posanga ba question mususte non donc sur la théâtre poser la question mususte pas jou morte qui n'est pas batouana au tani ba kombo OK pas bon tout na makambo ngai so salon non place musupe na salagon là na yambaki na yamba zela s'il vous plaît na yamba artiste comédien vient na biso modéro
na tourner sur batongeto nga batongeto wana batuna nga na tourner na bango pe déjà belé atanga parmi ba artistes oya sepela na bango atanga pe batongeto kombo na bino pe kune komaki tuna sko makama vie modéro te bon pour éclaircir une opinion par rapport à makam oya Anse de Zolo a droit oya tous les artistes comédiens très bien. Oh laisse moi de ma part on est clair dès que tout ça a des options l'artiste est au bayebi na ba oyo bayebana comprendre l'artiste est au bayebi na o bayebana est-ce que aux important au bayebi miso yebana ka yebana pour internet si ayebana ka mais ayebi na été pour sauter ka rôle ne ka moko jouer na changer rôle en jouer solo té Anse de Zolo azana raison na aza contraire yeba tous les artistes étaient comprendre nesinga bo ngape garçon na yebina ngata azandeni ngape na yebina nga été ngape na yebina nga été ngape o mtu akatela bato mangala za mama Kalunga je sais pas quand il a bato mangala azandeni a travaillé pas fait na biso phénomène la DSO bien Lisboy fondation ngana yimda akatela bato mangala za mama Kalunga ya mwamba ça ba boya na ngone komi yo moni après avoir kokufale yo kote komi ke o bazo poisonner bi na tunya bon ngape na zo attendre la TVT sur ta TV on t'a mis d'informations, des documentaires, maintenant ça artiste comme ça la gaba collègue ça yo ça la bango ngaso ça ça la succès na ebina nga été ça o ba no tanga bato belé awa à part bato o waleka leka o ba bimi ko na ebina nga bango te na ça la succès na ebina nga été nga ebina bato o ba ebi musala ce qu'on attend le bato bazana succès bato bazana succès yo ce qu'on répondre nga ke ye na yebi été tanga Aïda a un succès ma casse, oui bien. Bon, autant que Aïda, il y a déjà. Ouais, normal. Normal, Aïda normal. Et que je sais, on a payé. Un succès. Et pas la binondé, on a bien temps. On a bien temps. C'est moi qui ai votre bazar succès, gars. T'es un peu sur ta oba yebi. Bat oba yebanité. On a autant bat oba yebanité, on a bat oba yebi musala. Pour me tout ça qui a une initiative, n'est pas yebaye. Mais ebi le musala te. On comprend. Aka similitude si bani na ningisi si bani ba yebi monde ti yebi mais ayebi lembe na musala te basé belé na monde biso a différence nini ya lelo eza ba gag auto moni on na internet c'est continue théâtre open des alara wana kala bon ko différence ça mon qui passe parce que ba doit ça sous art pour na ko éduquer mas comme lu mbongo moni to sala musa bato bomi sala za bato azali bosso na biso bakulutu bakulutu bomi sala fort mais ce n'est pas grave ndenge ni bakulutu ba boma sala bato banda ko pango mais moi mérite de la presse et j'ai vu ce temps bien jours en temps oui de fan pe na ba expliquer malembe bato o bomi sala o abiso o bato basali pendant qu'il y a un temps lelo na bato o bazaba indigent na bakoti bango mutumo aibile musalate ba juillet pour afiba mbebo 3 fois pour atelier ces longi pour ta fashion ba koti na kata bobo magie wayuka ne braza ne ka braza fungama braza fungama ba boka ba refi ba refula ba congolais na braza ba chel ba kuluna oto ba boka ba hotel kuna ba braza hotel ba ngo ba sa théâtre monsieur ça va chroniquer monsieur comme artiste comédienne monsieur comme comédien baba bébé ça musala bosoto yo moi qui ndumbe comme ben na kasa même empoisonnement dans le baminité non c'est mon frère toi na temps période ya matanga to le ndeko na biso très bien des personnes longo awa donc ti et pas artiste Tcheko Matondo. Donc, on consoler famille, consoler bana, consoler entre biso artistes. Donc, on a présenté ma sincère condoléances dans la famille à Tcheko Matondo. On a présenté soit condoléances dans la famille artistique. Na mboka mbana fanatique on a présenté nos condoléances. Président Maurice Matondo, ndoi na Tcheko Matondo akufi. Cette fois champion, bo sala makambo. Na moni bongo maître Akim Mateta, bon gloire ma foi na ba muto akangi muto apesa makambo gloire ma foi na dans son palais tout s'écrit gloire dans son palais tout s'écrit gloire dans son palais tout s'écrit gloire 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 ma foi na aïe
otika to bombe yango to betla on batem soutenir ça toujours. Merci ton numéro de contact pour te abonner. Bon pour le numéro de contact nangai bobenga mingi Milik de la presse hein. Na komona baloyenge trop. So pesi numéro wa mwana biso luka ba to luka ba tuté. Nzamba za pour na biso. De oza pour ça contact nanga contacter Milik de la presse on kabela ngai on conseiller ngai à travers Milik de la presse to solana kitoko parce que nangonga oyo na contacter na mutu moko nzambe o asali kona se nzambe na yoka kasi na mona te mais alingaka te nanyo koma nzambe je vous aime au pluriel avec S à la fin. Très cher abonné, merci Nandenge beaucoup taki biso na banda kuna bino sans permission le kola moyibi to bimi na biso pe le kola moyibi au nom de la presse congolaise, au nom de la presse en ligne, de présenter ba condoléances na famille nyonso ya théâtre congolaise. Donc ba condoléances na bino toza ensemble o asali kolona se yimuta pesa rapé mais pe muta récupérer pe manae biso to roloba nini. Donc kimbo pe le kumozo ngaka na mboka ya bule. So qui est sumasi azongite ngai na bino to rokuta na soso mikolezo ya. Maître Ladikopo Mbunzwa Kombo na mosu pembe na yebongo seda muteke Maître Ladikopo Mbunzwa Kombo nganga patron na biso ya banganga meya patron na oboya asa mokili na ye village Mbunzwa Kombo toza aba spectacle makama minene sama aba concert aba fête d'anniversaire o fête de mariage fête tout o atamatanga boye awa na village Mbunzwa Kombo makamu eza kitoko na moni bongo seda muteke babik salam na ye sans oublier les grands gérants ya Mbemba toujours na pointe oncle Chaba big salam na yo na mon bongo boss masqué Costa Milando Monte Carlo wow we are the world. Topezi mbote la Solange da Silva mwasi kitoko pembe petai kande na ibisa kibino sogie sumasi azongi tenga na bino turokuta na so restez branchés, protégez-vous bien, on est ensemble, bisous, bye bye.